to invité ministre du sport et loisirs pour aya koloba makambo prise en charge ya ba ancien léopard mondialiste et aussi la problématique du stade Ndai Mulamba. To invité ministre ya agriculture pour aya koloba makambo projet ya agropastoral ya Lubondai. To invité ministre ya infrastructure Alexis Guizaro pour aya koloba makambo ba infrastructure routière dans l'espace à Grand Kassai, notamment l'éternel problème ya Kalambambouji, problème ya la route numéro 1 entre Kamo et Chaka na Ngambouji Mai, et to sali to question orale nous avec débat to adresser à ministre de la finance pour aya répondre ba makambo to moni bomona ki ba image na primature ba député provincial ba ko bundana ba garde premier ministre bomona ba député provincial de ba difficulté kuna pona ba paiement na bango ministre ya finance qu'est-ce qui se passe réellement et à l'occasion aussi par rapport à l'indemnité de sortie na biso ti lelo to sala musala malonga ba to bima ba député ba sénateur ba nani tout ça ba gouverneur mais biso ba to sala ke kimia za la période ona ba élection pe ça les mati lelo ba indemnité de sortie na biso to tikala ko zote ba membre du gouvernement faut ba yeba boye parce que na ju ba coup de fil belé ba ndeko belé. Je ne m'adresse pas au ministre individu. Je m'adresse aux membres du gouvernement institution. C'est-à-dire chaque ministère. Ma question est Raphaël Aoutioloba, ça date de 2022. Ma préoccupation est depuis mars 2022, une année après. Alors ceux qui ministres tout année contre on visait déjà. C'est ce que les gens m'ont dit ça. J'ai reçu des coups de fil. Non mais est-ce qu'ils ont interpellé Joseph Pandaouti au ministre de l'Agriculture? Ils ont interpellé Kaboulo. Ce n'est pas eux des individus. Avant Bangon dans le ministère, en 2022, il y avait des membres du gouvernement qui étaient là. Sauf le ministre des ressources hydrauliques. Question orale na l'élection dans le cadre de l'interpellation, c'est le même qui est là pour y avoir la préoccupation à Bana espace à Grand Kassai. Bato babini Denis Kambai ndenge bato baloba à Paris na sport ya Congo muta okokana wazate emsu mutana pe abotamite to mutana kozala raté bato bakanisa ki ete soki batie ministre ya sika ya sport ekozala bongo Denis Kambai et sauter et pas ya mwana mboka Kabulo mwana Kabulo siko Kabulo azali bongo mopanzi sango na ngambo etali sport est-ce que yebe akokoka te lokola batie ba question orale avec débat ya Denis Kambai na Sénat et ba nozala kaka viser pona mwana mboka Kabulo sa ministre ya sport lelo. Et puis na nengo zoko munda na Grand Kassai sinajeka iza ko sala makambo ebele ba activité ba makambo ebele ozolu comme ma développement na Grand Kassai oko bunda on dirait ba ko peso penda maboko te oko bunda penda gouvernement pe beti okara fachi pa beti okara o vandeli ka bisika mibale ce que za mambo italien infrastructure ya Grand Kassai te e kozala bongo sport on dirait yango ne mibale za penda ba pile na Nzamba yoka yo maman ndengo lobby donc na sala la kongo pona batute na sala ka pour le coup Nzambe na que demande le peuple ti lelo oyoka bana Kassai batunaka mais ndeko na biso Vital Kamerhe ale kaka na palais du peuple Air Mirage Ndai Mulamba Koufi alobi ke toko tonga stade Ndai Mulamba na Kananga en souvenir on est où ezangate les préoccupations espace à Grand Kassai ngamutu na komema yango na place publique. Je ne vais pas me taire quant à ça. Ça fait plaisir à membre du gouvernement mon côté. Ezaraba oyo ezaraba obagoya après. Par rapport à ma successeur nanga après ministère des Sports, na compté bango ba comité na 5. Tina ndemba ko na ba 6, na ba 7, tina ba 10, na ko continuer à compter mais population de ko juger. Moi je pas le temps ya ko juger Willy Bakonga, je pas le temps ya ko juger Papi Nyango, Amos Mbayo, Serge Konde, Lelo, grand frère Fefe Kaboulo. Au peuple de juger. Ngate. Lelo, ce que simbité pour la Banzela, Gizaro Tokocha et Singanakim. Ce que simbité pour la électricité, moins zérionné au Magambo électricité. Ce que simbité, donc chacun est responsable dans son secteur. Union sacrée. Ezali autour il y a amélioration en conditions de vie il y a ba congolais. Oui.
Alors, lelo na union sacrée ne makambo kokende. Historique nango yebi yango perceptive ya union sacrée ni bo kokende. Bo tout ce que ezali quand même kokende. Ce que zo zinda bato o bazali na kati ba yeba rezo zinda. Ce que kene malamu boye ba rezo kene malamu. Yo moko perceptive ya union sacrée ne bo kokende. Est-ce que ezali na cadre ya amélioration en conditions de vie ya ba Congomani? Nazoloba la question na yo, nazota la caméra na yo. Na lobi union sacrée na biso to banda yango bien. Autour de mon Zamboga. Oh, ben ça qui sont parlementaires parce que l'union sacrée pour battre la vision en et comment créer une majorité parlementaire ou accompagner majorité présidentielle pour nous gérer Mboka pendant ces 5 ans. S'il faut aller aux élections parce que Bissoto on accompagne le chef de l'État. Mais ma crainte c'est que ceux qui présidium ou ils ont dirigé l'union sacrée actuellement si patron vieux Christophe Mbosso grand prêtre écolo tunanga Joe Biden na pese mbote professeur Modeste Bahati Lukwebo président du Sénat kulu tuna pese mbote place ezali pire président INC au azara président de l'Assemblée nationale le pacificateur Vital Kamerhe azana Jacob chairman le beau-frère chairman Jean-Pierre Bemba azana Jacob AK47 Chingoma Jean-Marc Augustin Kabouya azana Jacob le premier ministre de Warrior Sama Lukonde bango tu wana neto be ba six patrons. Hein? Bah, si patron. Le terme COP c'est COP eza COP ya lingala te papa. Donc soki muto ana kisha sa ba. Eza COP eza te. COP eza COP. Par regroupement voilà. Voilà. Peuple ba sepela ki makasi. Ouais. Na ndenge ba yokela ki sangoya union sacrée. Ouais. O ba musu ba gomo benga union sucrée. To landa bango te ba to mité mama be. Le peuple d'abord et non le ventre d'abord. Le peuple d'abord et non le ventre d'abord. Kasi lelo oyo bato babengaki union sacrée machine pona lobiko ya peuple bakomi kobika nzokande machine pona lobiko ya ba animateur na yango peuple akomi nde na kati ya machine bazali ko moudre yese ko moudre. Lelo tosuki wapi na dollar lelo panier ménagère ezali na niveau nini lipa na Kisasa ba mesana ko lia lipa ezali wapi soki kutu na Kisasa kutu batu bayoki bilembo ya malamu ya union sacrée e bongo siko ba bitubo ezali kuna misika kananga mbandaka chopo ba otuele na babazuele na banini bakobika sukali ya union sacrée lolenge kani. Est-ce que bato ba la la télévision bozo ba question mo tema mabe ya Jean-Marie Kazambo. Combien de proches de chefs de l'État sont passés na prison, y compris même son directeur de cabinet. Mais eloko sentiment oyo comme na mboka keno ceux qui justice a interpellé mutu il faut communauté etele make ya betu mosi ene kona biso pangi na munu mulunda wanyi mwane tu c'est un problème. Je voudrais insister dans le logo que c'est un danger. Il faut vraiment que tout n'a pas commission en place ceux qui chargés de changement de mentalité. Il y a des gens qui sont nommés sur ça. C'est lui le changement de mentalité. C'est lui le changement. Ça la Moussala sur le changement de mentalité. Le Congo est indivisible assis sur un trône à 4 chaises. Muluba, Mukongo, Mungala, Mouswahili. Total. Si on interpelle quelqu'un pour un problème de droit, ça n'a rien à voir avec un problème de communauté. Tout ça, a très attention à côté. Togo yana makambo tribalisme. Va débrouiller. Vraiment, dans un concert, on peut s'assouter. Silence, nous soufflons. Ozo wageno, tout. On va y manger balé. Tout on va y manger sport. À télévision, balobi. Papa, frère, tu vas dans la mission, tu vas dans vous comprendre, voilà. Ba gouverneur au baleki na simu kuno nde ba simbi ba kokisika tepo to wa ka sa inde za ka pasi masango bota même ko bota le roi man si le lot to comme na ba masango ba débrouiller.